Merci, nous sommes ici au centre d'accueil Kimbanguiste, vous le voyez bien. Pour ceux qui ont déjà visité ces beaux centres d'accueil Kimbanguiste, ce n'est pas en vain, car dans des heures pareilles, on est parfois dans des lieux de service, soit dans des paroisses différentes où on doit nécessairement recevoir les fidèles et se préparer pour se rendre aux soirées spirituelles selon les paroisses respectives. Eh bien, le but de la présence de cette foule que vous voyez derrière moi ici, c'est pour venir présenter le vœu de bonheur, de longévité, de prospérité, en gros, donc le meilleur vœu au chef spirituel de l'église Kimbanguiste, son immense Diangenda Kontima. Eh bien, cette présentation de vœux sera faite par les différents corps constitués de l'église de Jésus-Christ sur la terre, par son notamment il y a le collège des représentants légaux, il y a les cabinets de chefs spirituels, il y a le secrétariat général, il y a le secrétariat urbain de la ville de Kinshasa, il y a le pasteur des zones sectionnaires, ainsi que les différents départements et mouvements de l'église Kimbanguiste. Eh bien, il est présentement 14h25. À bientôt, nous allons démarrer la cérémonie de la présentation des vœux au chef spirituel. Et à la prise de vie, nous avons notre confrère Bochoko Ngunza Simon. Merci. La sortie du chef spirituel. Tata Nsambi, fumo Yesu tata Mwanda, tukutondele mulla wedi mene kutuvangila namumvu wutulweki kadiye watutukiri tubele mumpasi bubutulombele tata kisolo kile jiga katambula kikolila tata lungana jiga katambula kikolila yandi yo wanu boka ngamzao nsolo wakulumba kuna zulu wadanda satana bubutata wanyikatoka nanga nzara kakembi savana mpasi o yave nkembo tuizidi biga katambula chikolila kasanisi na banda nsambu wanadalu nsambu tulombele mama jawanga nsambu wanadalu nsambu tulombele tata shimoni kimbangu dodo kolo wakavitilo bika mkembo waliyo kamu bona neyi mpashiko tata lelo kya kujamonika ekambeni twa diata kuna shamaru maku kangwandu wayangalala yani kidweni wayangalala dete babonso no mzee mfimba tatambula nkembo Vovanze awozelo bona ne mpachiko tata ikone katika kota wakadimbe ngade msina na nitu sawa Sida wa to benyi
papa wanzumasa aya kusoma maluba na Mwalimu Santu. Papa tozane maluba mingi te paninga tofuka mamuke. Papa mumbula tosali litanga ikuya kina mai iningisaki mokili na dikolo ipesa manaki yo lukula to yoki na dibondeli 4 kwe du monde entier izali kati na maboko na yo tokuluba nini talabana na yo zailwa kaka zalia wate memokili mobimba owe baye penipeni na yo pona kulubeti mbule utosali mpasi maladi diwa nzala makamu ndengi na ndengi mingi bazilaki mukolo oyo bakumi yango te bisto kumi yangu tosumbi yango na flanka te mena bulingu na yo tata yango ikumisi bisu mukolo oyo yango wana toye kutondila yo mbule yo tokubanda ya 92 tosengi mokili mobimba tozwa kimia mpasi oyo yoki tata azali awa te azali na mokili mosusu kuna nyonso ezali kusalama kuna yo oyibi yango muntu mosusu te kaka be yo tata otala mabina bisu te otala mabina bisu te papa iyo nde nzambe na bisu mosusu azali lisusu te dibondi ya yenga ilekaki na lubaki boyo ntangu tata simo kimbangu ambuta minano te mokili na bisto azalaki kubienga ye soko dikambuye tata kimbangu ya osekusa mwana moko ayibaki te ndi tata kimbangu azali kati na biso azalaki kuya mwana azalaki kusekwa na 1921 tata kimbangu aye kumona na pwelele mpona nini batata na biso bapesa ki mwana na bango nkumbu ya tata simo kimbangu te kaka ye kupesa mana na tata kuyera na mama lwezi tata nzambi aponaki alubaki dibanga kutikala dikolo na ni muninga na ye dibanga te tomoni yangu lelo mukili mubimba iningani mpona conférence nationale na lubi yangu zaili kakate me 4 kwe du monde pamba te ilaka na yo muntu akuchi kuleka yango te tikatata obongisila bisu oyo obongisaki mpwa na bana na yo ya mukili mubimba na nkumbu na tata na mwana na Mwalimu Santu amen. Tobonela tata nzambe nkoli Mwalimu Santu le 2 janvier 1992 epesamani yo na batata na bamama mpote baye kubimisa maluba oyo okanisi mpwana biso tosito okayango na mato ina yo moko oyo ozali présent epuisque tozali présent na bango moko pia ma oyo malingi yo tikate masalama na bobandele pwena suka na mango binunde bozala la biso na komina tata mwana pia Mwalimu Santu amen. Ba papa na ba mama
nazali na makambo spécial na lubana binu te. Na tangu kuya soko tozali lisusu na mokili te, pamba te tozali koleka toyaki mobembo. Soko bokotuna me papa tangu alingaka kukufa alibaki nini? Botala kaka manso oyo na kulubaka na binu mukolo na mukolo lobina lobaki mukolo mayenga na lobaki mukolo nyonso tuna kulubaka maoyo na kulubaka yangona nde izali kangile na biso bolingo mibeko misala makamisa toyo soko bo neglige yango de passe na biso kusilate pamba tete zali komona yete solo nzambe azali vivant alingi biso mingi njutu ezali pasi kasi mulimu na ngai nazali na makasi kasi na njutu moyen ya kuvanda ezali te moyen mpe na kotala mantango molai na kokoka te donc malamu nde nazalaka toujours couché or kana kulala wana moyen te papa kulutu pe njutu ne izali malamu te azali be na pasi papa fuambaza mpe azali njutu pe makasi te azali na pasi. Est-ce que tango oyo nzambe yako alimaki ete biso misatu malamu nde toza na maladi azali na posa nini oyo elingi ye yango wana ekusalama oyo elingi biso te ndenge tosi tolobili mokolo oyo soko tozali lisusu te botuna te papa tekaki teka monini na kati na mabondele na kati na maluba na biso ya mokolo na mokolo ezalaka message oyo tokopesa kambala na mbala na ba oyo tozali lisusu te na bino bozali présent na ba oyo bazali koya pamba te mukumba oyo ezali na biso ezali mukumba moko monene ya makasi yo na ngai tondimi nde tolanda tata Simoki Mbangu nzela na ye ezali na banzube ebele ebibini watu walandi tata Simoki Mbangu solo na kulubaka ete bozali ndenge mususu pamba te nzela na biso ndenge yango eleki pasi na banzela yonso tu bakoseka yo esika yonso kokenda sako baoki yo ozali Kimbangiste bamona yo zoba et pourtant yo ozali zoba te oleki bato yonso tu wana mayela na ntina nini omiponi ni nzela oyo kulanda muntu mwindo alungwa wapi sikasikawa naza kulandaka ndenge nakuzalaka mwa tangu mususu na mbeto nakulandaka mwa makambo ebele natali muntu mwindo sika nyonso tu azali kaka zero bato na mayela totundi na bango bato oyo bako kosala exhibition totundi kasi pata tosala likambo moyen te me eloko nini ezangi biso soko mayela mazali toyekoni mpe mingi mayela na biso wana toko kosala yango application mpote ebimisa ndenge tokendaka koyekola kasi moyen ezali na biso te mpona nini eloko ezangi biso ndenge yesu alubelaki ya solo soko tolandi ndenge wana ndenge yesu alubaki ete toluka liboso bokonzimbo likolo masa bakopesama na biso pando boluka bokonzimbo yango bozala na bolingo bozala bana na mibeko bozala bana na misala bakondisio misato bapesi biso yango wana nde kokumisa biso bato minene soko tozangi esika wana tolinga te pasi na biso kusila te tokotikala kaka bele na pasi na biso boye naza kolandaka mwa makambo baza kolobama na kati na conférence nationale tata moko atelami alobi biso ntango yonso tu
soko de kamweza na biso to kenda kubenga bapaya baya ko résoudre problème na biso e kasika tozali awa na kati na conférence biso na biso to kamata ba américain to kamata ba français to kamata ba belge to kamata ba allemand to kamata ba anglais poate baya ko zala na biso na kati na conférence bakolo bana bango de kambote kasi malamu de bazala ba observateur ya solo ya lobby mais est-ce que ya kadisi penza ndenge nini tango bakozala kamona bango est-ce que biso bakubenga kabisa to cheje na bakamona bango kasi pamba te ayibile kamo ya lobby te pamba te tango nyongo surtout de kambo muke to bengi bango et le na conférence nationale bango malamu de baya ko katela biso baya ko dicter biso yo to ko sala benga ba diplomate ba oyo balungwi na kati na mukili nyonso tu ezala na Afrique ezala wapi malamu de badina biso bato oyo baya ko participer na kati na conférence nationale souveraine na bango secret na biso wapi donc esika wana batata na ba mama solo to dali susu musika kasi yo muto sekami yo monane lokola eloko ezangintina ya solo il faut l'accepter Hollande penza solo tozali ko kende ndenge na sina lubili tozali bapaya mko mususu papa kuruto ko kenda ube papa mfuma longo ube papa mfuma mbanja to ko kenda papa te to yaki awa kutambola to vadi na binu bosi bomoni bisu bosi bosolo na bisu bolakisi bolingo na binu epai na bisu bolesi bisu bolatisi bisu e bosali biyongo surtout ezalaki na biso mposa bosali biso yango lelo yo ezali le 2 janvier 1992 bino boye ko souhaiter biso bonne année ya solo to tondi bino botonde bande kona ngai bazali te kasi tozali amate tozali mutu moko to reciprocité bino de kambango tikate tatanzambe na moboyo to bandi abati la bino ate ya binu penza makasi to longolana na bomutu to zala na bolingo moko ya kusekana te to zala na bolingo ya hypocrite te ndena dibanda ya bolaksi bolingo kasi na kati na mutima na yo olingi na yo te banda tangwana to beti mabako donc ekoki na yo na ngai nde to lakisa to lingi muninga na kati na mutima na libanda te pamba te soko zala kusala ka hypocrite ekukute yo cher ekulakisa yo mpasi kuleka yangwana toki maliwa mobongise mususu muzana yete izana bisu te pardon bele yemoko tatanzambe nkoli Yesu ili musantu akusalisa bisu sino mobomo bimba to pesi yango na ye nzambe tata na koli Yesu ili musantu batambula na bisu elongo babongisela bisu poate to kokisa mikano na ye soko to kokisa mikano na ye na kanisi maoyo makudenga bisu to kojo yango bolingo mibeko misala posibo okaki yango banda mikolo toujours na kotanga kama mibeko na tongo kotanga mibeko kasi est-ce que solo vraiment tuza kusalengo kumi na bisu matata atosi to mesani ba musu tu meme to kana nda kwanza utangi mubeko moko balu bake na yote tanga mibeko nyonso tu kasi mbala na mbala tang izana bisu te tango sieleki to tanga mibeko te tanga mibeko pa bate epesa mana yo mukumba mubeko moko otika te tanga nyonso tu otangi yango ya solo olubi eteme yango ekomi routine routine ezalite pamba te tozali ko renouveler ke mokolo na mokolo attachement na bisu na ye nzambe kasi soko olubi ete otangi mobeko moko obi mibale obi misatu oyo mususu otiki ngai nalingaka botanga mibeko nyonso tu mubu wa 1992 malamu nde totambola yango penza ndenge na sina lubi boto na te kasi papa tikaki makambo nini soko nangale nazali kukufa obe papa kulutu
obe papa mfuma mbanza bokutuna akasi ye papa tika katika monini tangu alinga wakati mtima lwake nini kuluka wana te bolingo mibeko misala bible mubimba wana izali kuna kati donc de kambwana bobusa na yango te sinon vraiment to sepeli mingi nangai na bande ko nangai na basi na bisu na bana bisu yonso totoni bino botondi ndenge boyo kotonda kati na lupango ya solo ceremony yango ipesinga yo emotion ambate ndenge bozali ndenge bolatidi elakisi ete solo bolingweza na bino mingi donc seka wana tekateta tanzambe akumisama abongisela bisu patoto ko kisamikano na ye sino nazananga na makamba kulubate na mbuyo tokanga mapeza liboke pamba te totonga mokili mwasika tozala ba hypocrite tozalewa ale tozala kolakisa bolingo mais soko tokai pembeni to badu kutongana tika mwana botika e portaisa na bisu mingi kutongana ayayayayaya mais soko bogesite kamba kitoko kuna oke kutia singa ete kamba ngo okati pont pongo ana totikale bisu tozali ba pont bisu batoko bongisa malgré conférence nationale izali kututaka kuna kasi okomanda kaka ndeba kubima kuna pe likamombo ko izangi ok c'est faux e kukakinde to kupisa manzo pate to tambalisa mukili mwabisu ndenge nzambe apesi luisu yango kasi pana tina l'orgueil ifongai mutu wana yete ye kuna yete ifongai kaka soko to sale ndenge wana nde ngai kaka moyen ezalite to yiba malamu ete oyo pe azali nzambe lukula ngai moko soko to pesa na ndenge wana kilo antuka tata nzambe na koli Yesu ni santu akusepela bisu sinona to kusenga kimia na kati na mukili mwa bisu na kati na Afrique mpasi zali na kati na Afrique mpasi zali pwana nini pwana bozangi loko wana toloki bokonjo bade kolodi bosote tokoluka kayango solo apamba teto tuni na banganga nzambi ya ndenge na ndenge ba specialiste batundi kasi pamba teto seto mesani kulata kabiloko ya bango banda tangwana tuzaleka ba mumbu to yibi na biso kotanga français kuluba minoko ndenge na ndenge wana to kadise tokuki te eloko izangi biso vraiment de kambwana na okiete malamu te to benga papaya bazala kana biso na kate bakozala ba observateur kasi sika na bango tango bakubongisa kama kama na bango to kokenda kate kasi luba mimpe wana batu ba applaudir ba mwana wapi ngai na mama na ngai tujwani likambo bongo sika na kana kujwa tata wanzongasa pate ya kusirisa biso likambwana papa wanzongasa malamu ya kukuta na biso mibale tozali na isengo tango tozali na isengo banda tango wana bien akoyiba na yete nde toswanaki akoyiba te malamu nde to bisu yongo se tozala ndenge wana kasi bisu malamu de arbitre aya pokatara bisu di kambo yempe atuti di kambo ndenge wana français kitoko akadi sinde vraiment du di kambo kitoko te wana to michungi sisima pane to benga kaba étranger ya kokatara kama na bisu boko malamu de tozala arbitre na katuna di kambo na bisu donc esika wana batata na ba mama to tia mulende to bondela makasi mpwate bolingo yango ibima kitoko misambuma kitoko mibeko to salile yango misala na biso to toni na misala na pesi binu longoni solo na kati na mikodo yo na monide ndenge binu bosali binu batambulisi kamusi ngai na monide bozala ki ba entraîneur ya solo ya bandimi mamsusu to bebi sikasta mamsusu to pesi bango mate ya kitoko yango nende ekomisi bisu na mokolo malelo musala pe monani na pesi bino vraiment longonia beninyonso bonne année que tata nzambe na nkoli Yesu elimu santu
na kati na bandako na bino na kati na famille na biso, la famille africaine, la famille européenne, américaine, asiatique ou bien océanienne, bision surtout tous à la diboke pour tout comme sanzambi na biso. Sinon ndenge na lobaki lobi tangu akusenga bolimisi isi ekuki. Mikolo misi me pesa mene biso to ko pesa bino programme ndenge ko zala à partir de lundi. Nde yangwana nde programme to ko salela ndenge ni to ko senga bolimisi isika na tata Nzambe na lisumo yo tata Adam na mama Eva basalaki. Na landi yango na tongo eselenga disusu mpasi pamba te to kuku ndi matende de kambo biso sadi te ko na kusengela ngo bulimbisi kasi to ko senga bulimbisi pamba tintina izadi de kambo ye kanga maka na grand-père eh bien neveu ou bien arrière petite famille azana poa yokolongo de kambango tikatenza mena bisu akumisama sona na pesi mino longona e bonane ngomina tata mwana pele musanto amen ya mwana ya Mulimo Santo bakisa oyo isali na bana yo na mubuyo ya 1992 mera pesa kwa ile boya oyo yakati yo mtukutia ndego kuchira kwa mara na kwa tikatenga kumisama ya soro malamu de kato ina bisu maoka kama ngoma na jo malamu ete bisu na bisu tekasa bisu beta mususu oyo kuki papa to bisu mukumba oyo kumema ba mama kumema batata kumema ba na bisu moko to boko kate kasi moko kisu mususu be musana bisu te na ba oyo pe ba yibi yo na mite bele yo moko obeka bango okuchema na kati na ilongo na yo mpate ocheba na mulongo bango nyonso tu bana yo Zaire ezali pays ya ndenge mosusu kasi biso na bato na yango tokoyibaka yango te malamu te ote ya biso mateya biso ntango tokoki yango oyo ekomonaka ya yo nde tokomisolo bana kitoko oyo basala mosala yo ndenge yo olingaka bele kimia ya kolo epesa bango eleko eumela bango seko na bango moko na kati na bafamili na bango mobimba na kati na libumo mobimba na kati na bokili mwa biso nde tosengi yango kimia na komona tata mapele mosantu amen.
Secrétaire général, la nomination d'éminence, département de Yagi, pour la pour la presse, nakanisi likamomoko kutungu saravino le 22 22 juillet, Namobu et les Kaki. Na le roi on a le 25 juillet, mais le 22 juillet, c'est là qu'on a centre d'accueil. Tant on a mon akinde batwazal ko bondira mpona makama parti. Na le roi était moko azala kana ye libre. Akenda esika ya lingi. Kasi ezali l'occasion pour na kokabona te mbala na bala ta kozala ka na mokolo mayenga na dimanche sikamoko na ba patuyon surtout mais na dikamoko kwa musakangai bawe bazana kate ina ba parti bango na bango bakai pembeni
baza ko baka makamba ma parti na bango etango suba ke kotana abe babandi ko swana ka babandi ko pesa na kama luba oyo ya makasi biso izani pona ko kabana te soko ko tena ba parti wana izali te poto kabana na baninga laksi soko mutavati cravate na oyo alati cravate te distinction ici mon ami batwana bazalaka opposé yo kana ko opposé na nani tuzana opposition te ngana pekisa kitende volata cravate oyo balingi kulata yango ko kulata okuzala meme na parti nini volati cravate na yo wana ngana boyite soko bo muninga na lati yango te pamba tena zana be lamba ya cravate te batungile ngai ndenge mutu oyo mutu asumbile ngai yango na ibiete asumile ya pesa ngai na lati kaka banda perwana balubakete na mukema bisu to lata cravate te na kulata ngana zana ka très obéissant et c'est quand on pesa ke liberté mutu soko kulata ya cravate mais yango ela kisete soko mutu lata cravate akumi ennemi ya mutu boye na pesa ka lontari la félicitation lontari la toute cravate na ye azana ennemi na mutu te donc mingi na moni ne posa izala kana bino bolata cravate kasi bazala ko banga papa na ibite soko na kosi ezala kandengo wana lata cravate na yo ozala na parti politique ndenge ilingi yo oyo ilingi ko lata yo lata na moni tamu susu lontade lata ya bakosi tamu susu a tout pe cravate na ye donc nanga impe ezali ndenge wana ngana zana ngana parti te pamba tena zali au-dessus du parti soko na zalaki bilamba oyo batungile ngai soko batungile ngai bilamba oyo no balata ka cravate na lati yango kanse na yibi kusala yango te soko na yibaka kusala yango wana nde eloko ngana sali bongo na lata tendenge nini wana kasi to yibi yango kusala yango te elamba na biso ifo muninga sali la biso ekukaka kusala ikisita nde malamu nde to sala na eloko ya biso moko ekasi iloko biso moko peto yibi kusala yango te yangwana ba oyo balenga ka kulata cravate tuta cravate na yo na boyite no ko sepela ka dusu mutakwa madio comme susu yenga la tuta cravate na ye azala na MPR ezala na PDC ou ezala na UDPS ezala na UFRI ezala na parti nini lata cravate na yo mais ezali mpona kutia muninga mususu enemité biso na enemité to gani pamba tena mona kayango na moni pe tata na wana tata teka sala tuti na ye wana kola kisa ennemi na mutu tene ngana zala ennemi na yo donc na ngai bisinyo sotali tata moko mama moko bana baba simo kimbangu ezali pentangu na yo pote tutunga mugir musika to gani pamba te soko kamati cravate kumi ennemi pamba te papa lati cravate te donc ndenge ya salaka MPR te anazana parti te na azali au-dessus de tous les partis que ce soit en Angola, que ce soit au Zaïre, que ce soit en Zambie, que ce soit au Congo, ngana azali au-dessus de tous ces partis. Donc si kanyo so ngana azali ogana kotala ngaye na UDPS nazali kaka kuna na UFRI nazali kaka kuna otala ngaye kuna na MPR nazali kaka kuna na tan na PDC ba parti nyonso tu ngana azali pona nini batu na ngai bazali to gani yangwana kaka nde oye ngana lata cravate kasi papa tango kumana kuluba nini bamba temi bazana posa soko lati cravate o lati chemise mpusa de yo tia cravate kasi papa na kosi merci beaucoup na kanisi to sito okani serva si walendi kasi bino bato pasere anzarabula to vanda ngena bino mingi pesa bino bato wazaro kulemba nokite kasi kana moni omuri ka pasere anzarabula to telami to bondela tatanza me ko liezel mo santo bonne année
oyo pesi bisu okomisi bisu le 2 janvier 1992 bolingo na yo kaka tosengele na yo ete solo batela bisu pate toko kusamikana na yo bosengi bulimi si tozali prêt malgré masumu matundi na bisu kasi il faut elembo ezala yango na nzambe tata nkolo yezu na mu santu na bisu moko tokoka te kansi mokokisa mosusu mpe muzana na bisu tebele yo kokisa bisu pesa bisu njuto kolongono milimu na bisu kolongono tozala na bolingo tozala bana na mibeko tozala bana na mibeko no pembana kake sina wana département médical Kimbangiste département so jarakina tika tozali batona batona grupa na bango na kanisi matematikali malima banda Exopori Angola na bakora msuzo itikali kwa alisika na kile sawa tulifundi de batono kanyo tukebili mdo sikantima mfuto wa topanji de bavange kwa mabongo somuna mbanza kuseteke rubu pebong sida kan kinzo ngulu betu boto na kiesi ketineni musefilizi ngujie mase nzambe toti kutondi ngeivo tangi fweni mostulomba lambo tata adme ya mama eva papa tuvuti ko tufundi de batondo bo tukubikili mambo mama matuka ntamba yala bo apumeni bongo sabima bya bisimbo mo ko de basu ngeta tanzambi fumeskisto ngeta mwana ngey pulu mona lende wisu skabi bala ko ngi de ko ndongo bete de kala bandongo mona kumungo tuse yo mwana vede amen amo le boni peti a tous. Bien, ce que je suis moi compo ya Yo como kaya na ako na. Mais bien c'est la charité bien normale.
Bering. Oui, il était à Bering. Il est caissier général à Sangani. Et t'attends faut que t'as la souhait. Oui, vous avez sollicité Attention. Attention. Suivant. Bon, attention. Ok, suivant. Attention. Suivant.